Et bemba maman na yo likangu ya pauvre buto bemba maman na yo yom to fingisi ba famille na yo ba bota sase bambeli wana ochuba ki bouton e ko landa yo ava ane oesila na mboka oyo mutu tu sora moni Lorian bamba libanga ata eboma ete kende bisika bikauka ntoki longwa kende sika bangolo po courage abongona na mona te muto bomi mutu osali makamto bimi ozota mape na moko sa pa l'aise okomi ko condamner bato mo finga susu bato badije bakisi bato boye kende Burkina Faso to Rwenzori to Rwanda oke na koluka okotaka ba rebelle bakotaka na Congo mais soko za Angola Ozapina wele, ewele, mwana beto wele, kwanu muzaire. Ebe meilleur conseil. Lauriane, que ton âme repose à conflit. Po a okufaka karate, a olanda pe buto. Po a lelisa biso lokola bakanja. Aye, buto zonga o, doye. Lauriane. Nga présent obenga pive na mama ni na tata mwasi ni na koko ni ebembe ya libota no mobimba ba libota no babota sase bakufa balanda DJ Bouton ebembe na yo okufa epi na oyo soka eloko moko bana DJ nani Bouton atiki mwasi na yenda saki kisi po DJ sunula mwasi na ye mama bana ye po koma na ye na ndako na ye alinga Bouton na kisi bongo siko Bouton sundoli mwasi na bana akeko kota na ndako po ndako le zaka ya Bouton zaka ya ye Lauriane ozo mpa ndako za ya Lauriane eza ya Bouton te Bouton na koma ikuna sundoli mama bana na ye yende mutu akenaka koluka bakisi na bakisasa partout po ayiba Bouton tala mona oyo abomeli biso mutu alinga lekela susu mayele azo ba journaliste abana ko lekana be mission akritika ba DJ ba Mario batakisi nga prezali na hotel mino tisuka sala so émission musuto ko localiser soki ozo bimana David Awembe a partir de loyiba be bo masuste Bouton kofi na kisi to ebi ngote to mari Bouton achubi ye mbeli abomi le reste ya kisi to monaka kisi te donc aza assassin ya Bouton aboma Bouton bino tu bozo mona wana partout ata na kunda bo bambeta libango kimi beta libango kimi David toi ki bamaki na mulangi ya kisi moko ototoki na porte bamaki ngamba na ko bwaka ya Bouton muto abebisa kutu makambo wana po na nini po ne balongola ki bango na metro ba yembo suko mtadinga uzwa makambo succès koma mais muto abomaki kiswana ngangana muto fo ezala muto abomaki yango ezali DJ Tingandi na kotanga te po ye aboyaki ko signer bo aboya aboyaki ko signer wana pete na zolo balanga DJ Stuga muto abomi makambo yo David photo melaka wa whisky yalo baki Bouton mtamela amela whisky mais nzola la photo melaka bouteille ya whisky biso mbale chaque fois ya solo ye oya yebisa kinga David na passe ata na moni assassin yango na bandi koloba na po na nino sali bomi Bouton yalo bi ngai na bomi Bouton te na saki buzo bana ndimaki kisi wana zaki na kisasa to kendeki epa ya nganga bazwi kisi babwaka bamaki na mai bacha mulangi na porte mutu azobisa ngai ye assassina azoloba na nga ntango atimbeli ngai azo kofilme akati abengi na polisi azofilme na longoli tellement bapolisi baki kote na nga balongoli telefone bazwi telefone na bandi kotuli sikoyo baquestion sans koenregistre esozolanda journaliste nde aye koyebisa nga bapesaka bango condition fo bamelaka mulangi ya whisky avant une heure beta fo sila na bakwiti wana nde Bouton aniata mulangi epanzana. Bienvenue dans le monde de Sokoko, la compagnie pétrolière angolaise de demain.
Le groupe Sokoko est un groupe pétrolier créé en 1999 à l'initiative de son fondateur, M. Loriano de Aguiar, un homme d'affaires angolais très connu dans le milieu du pétrole à Luanda. C'est en 2001 que la société connaît réellement un essor suite à une forte demande justifiée par le savoir-faire et le professionnalisme de la compagnie. Après ce franc succès, le directeur général de Sokoko opte pour la diversification de ses activités et se lance dans la pêche artisanale et semi-industrielle avec une production allant jusqu'à 400 tonnes de poissons par mois. Conscient que l'Afrique pourrait être un vivier alimentaire mondial, le directeur général de Sokoko s'est également engagé dans l'agriculture. En 2008, dans le décret exécutif numéro 16/02 du 4 avril, la Sonangol autorise la société Sokoko à distribuer le combustible à 4 associations regroupant plusieurs entreprises de pêche. Et à ce jour, la Sokoko approvisionne près de 5000 bateaux de pêche dans les villes et villages angolais. Panafricaniste et homme d'affaires averti, Loriano de Aguiar, qui compte conquérir de nouveaux marchés en Afrique centrale, signe différents partenariats, notamment au Congo-Brazzaville avec Africa Oil Gas Corporation, AOGC, dans l'exploration et la distribution du pétrole, mais aussi en RDC dans le domaine maritime et fluvial. Prochaine étape, la République centrafricaine où des contacts ont été déjà pris pour de nouveaux partenariats dans plusieurs domaines. Soucieux d'élargir ses connaissances dans le domaine du pétrole, le DG de Sokoko a bénéficié pendant 2 semaines à Paris de conseils de Loïc Fréjean, ancien patron de la compagnie ELF. Homme de contact, Loriano de Aguiar, qui a conduit une délégation d'hommes d'affaires angolais venus exprimer leur besoin d'investir en République du Congo, a été reçu par le président Denis Sassou Nguesso. Comme tout bon patriote intéressé à la gestion de la cité, Loriano de Aguiar reste un citoyen qui suit avec attention l'évolution de la politique de son pays. C'est à ce titre qu'il a assisté comme un des invités d'honneur à la cérémonie de passation de pouvoir entre les présidents angolais, sortant José Eduardo dos Santos et entrant João Lourenço. Sa vision, étendre son réseau d'implantation dans d'autres pays africains et contribuer à sa manière au développement d'une nouvelle Afrique qui gagne. Merci beaucoup, très chers internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a l'émission Nabino au Bolin Famille. Donc, on est sur www.idéologie TV avec David de Wéli. Nous avons l'émission ensemble. Pour le Ngongo Zosa. Pour Bamakamba Mabeza. Bamakamba Mabeza. Batu bazomema kombo na ngana nenga mabe. Batu bazolo ba David Wemba loka bez. Batu bazolo ba David Wemba kombe songi. Batu bazolo pesanga batite na ndenge na bonde ba opesanga yi. Ngana ensemble ça. Lydia Barcelone. Na kosi makambo na loba. Makambo na zoloba dadikita zola ye pena tozalaka na ye so nazobeta lisola dadikita zol wana na moni staff mobimba ya WhatsApp ya Valimbala motema ya Jobogu Mbala liduswa mundoki donc osala ko ba vantirité donc David Wembe nazoluka bezite nazoluka succès nazoluka na ngelo kote nazosala musala na ngaka ka ndenge esengi ezala. Derrière la caméra, c'est Chika Bosango, donc il y a David Wembe, ça l'a bien. Merci d'abonner à Bisso tout. Merci d'abonner au bazar pour accompagner l'émission David Wembe. Merci d'abonner au bazar pour partager. Merci d'abonner au bazar pour commenter l'émission David Wembe. Moi, j'aime moi na bossa la kawana. Les autres ça la biso bien. Moi, message na bino. Les autres ça la biso bien. Toi, ni sous estime tout ça la yamalam. Pour boza la raya pour se faire là. Les lots na sous soukara na lisolo. Oh, nazo bete la bino mikolo. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Iwa? Il y a notre frère, petit frère, Neuronabiso, Masanabiso, Lekinabiso, DJ Bouton, Nkondo DJ Bouton. Parce que ça, l'on a sali. Nanyo kwami bandekonanga na kosa binote na niveau mo bogondi mate. Pour nous inviter au nazana l'on a plateau nanga. Donc soki Paulo dos Santos Paulo dos Santos, le guerrier. Donc, ce qui a moyen en jeté, dans l'inagnan, Francis de Kandoma beaucoup banque. Boss ou à Kabela Rabat, Mongo à Singara, à Lingarate, vous Singaï.
Francis Dikando Maboko Banque azaka sa moni ora bimba mora pesio mo a koti alobi David Wembe ngana te ba moyen G président ligue on donc so bo moni nga pina lelo na zana président ligue eza bongo na makasi ya Francis Dikando Maboko Banque ça de par tous les moyens David Wembe na doit président ligue poto sola na ye pourquoi David Wembe lo la yami président ligue j'espère que bolanda ki ba émission nanga on était au ça la dernièrement na yamba ki bongo moi si ya DJ Bouton pauvre DJ Bouton Lorian a beta ki di solo ya maramunion so obolanda ki Lorian a lobi ke DJ Bouton azalaki boye et après avoir DJ Bouton ki kokufa président Lick ayaki kosenga yango Lorian nalinga kolekisa likambo. C'est comme cela lelo donc président Lick tosola naye qu'est-ce qui s'est passé na liwa ya DJ Bouton. Est-ce que président Lick ayebi histoire à DJ Bouton? Est-ce que président Lick Bouton denga akufaki na bakisi ou pas? Donc je suis avec président Lick. Avec président Lick on va se faire de parler à long et à large. Maramutu oboye bi ba question nous so bo tingila ki ngai na tunango président Lick tokumata mon vieux bon comprendre il est venu dans une ya et qui c'est bien hein président Lick bata out na kanda na yo na boyaki mission na yo na boyaki mais Francis Dikando yango na lobi soki Dikando Maboko Banque na Paulo Santos na ngana ndima te alors na kanda na yo na kanda ya assassin na yebi assassin te oyo azalaki likango ya mwana na ngai pire petit na ngai que son âme repose en paix komona na milieu na komona na milieu te soki yo moko ozoluka mbongo na yo te milieu kopesa yo te lokola esi mokili ekufaki nzambe abotisi biso mokili ya sika donc tobotama mpe na stratégie ya sika na makambo ya sika omonani nango sepeli ndenge ozazomona fete ya bonani eza chance mpo na yo po comprendre président Lick aza mécène aza manager azali moko ya bato ya baambiance to bakolo ambiance na kati ya ngola donc azalaka na babar akoya po akoka ko gérer ba biloko na été donc ozalaka na bar ozalaka suna bar te wa suna bar te ozi mususu et bon place moi no lumbila azalaki akokaki te nani azwi yango pendant 8 ans président Lick te tokomata na Europe wana zo former bato et bato si bayebi et puis yo loko za wela yango na pompe na no avant bato tu bayeba na signé 8 ans na zwi yango place wana omoni eloko yo so banga mama baba ngana zanga yango te dokola ngana makambo ya aéroport po ngai na botami na kolibuye 19 ans makambo ya aéroport bar eye accessoire okopa mena chapeau taka et puis na tek makasi na bato bar et puis na web solo moko David yo soko zo so nanga foye ba ko so na moko ya danger ya ngola koyela nga te ko distraction mo boyela nga netike bangunya batindi yo non oza moko ya danger ya ngola mais na kobunda na barando eza problème ite na makambo mabe ko swana na bana mikie na bana mikolo ofinga ba maso ya yo makambo basalite ba mama na bango ozaka pe na bambongo na yo elanga na émission bongo ozaka pe na bambongo na yo yango batindo elanga na émission okabaka pe bambongo na yo parce que nena oloba no boke ayebi président Lick ndenga kabaka na ye ngai na minute oyo nazali relation publique attachée de presse ya Dikando Maboko Banque business class retourna ta journaliste oyo azo coiffé baninga basi Sainte ya bofonge business class Sainte bofonge aza mutu moko bien ngala mutu moko bien mais tema na botama congolais naza na complexe ya mutu te na ngola mboka oyo na niveau ya biso ba congolais tozala to umela donc ngane na chapeau taka ah bon donc naza complexe te soki na problème na to silani na yepe na to silani soki to yoka na to yoka soki to yoka ni te va te faire foudre
donc na oso ka bongo koyela ngate osala barte na yebisika ka bino tu batutu aéroport tozaki na makambo ya msala ekangamaki me ezongi oto alinga voyager kokeno luka bagangi ya lokuta te akolia yo mbongo ayeno tina aéroport ote présent liki mutu akalenga pona akale yo po o voyager te mais baloba te bongo siko sala bongo pona za kombo na kosala bongo na sala otekaka bato okangisi bango na yebisio batango natekaka bateka drogue bango mayebi yo te bateka drogue siko eza problème eza moto alingo matana ye yo kefunda ye David lelo koma journaliste ozaka journaliste te vous comprenez tango o mati boye okomosala bemission minene bravo na yo mais kozwa te ko na étouffé ba grand prêtre azala mpona koétouffe okomona mpe moto azocritique mutu mo tanto ayebala neti le sénateur Paul Tudile ozo comprendre bazocritique ye mutu alobi nini président liki omona mpe ye mpe place aza alandelaki te président liki afingaki nga donc biso bata kombo te osouffrir makasi kombo nde moto ezoboma neti nga naleki mutu tu oyebaka obama babako na kombo naleki bango mais bango bakoleka nga na mode avance parce que ntango nga na osala te mwa top eze mpona bango mpo nga so nazwi relève na bandi bato tu bazala so na babara te et puis okomona makambo esama na métro wana eto alumbi la kosa okomprendre pake naye kocorrige po bara wana eza métro bara te komi tukumata na yorbo chez président Luc ozomprendre kolanda makambo na to balobaki nga na babeta bato tu oyo bavoyageaka soki boke pa bafaux ganki alo mbongo ye bango akosa komba président liki président liki mutu akanisaki mpo kende tomona asali obia moniato visa moniato aye nango ntina aéroport asali oje kizengi soki oza na mposa voyage na yo ngai bayebi ke mpo olocalize président liki napesaki mbongo na ye na nga don nakokuta ye place tel na ndako ne boye na ndako naza mutu te oyo aganki akokima aéroport nga mokolo aéroport wana okoleka na aéroport te yo ganki sa oleke mpa na nga okopane lide ya Barcelone ako témoigner yo okopane adida ketazo na ko oyebisa okabi ne aéroport wana na kosa bino te omoni ndoko jidoka luyalo soko Lujidor soko kofando biso président liki mabe po ndoko jidoka luyalo baza ba producteur ya minene awa na mboko ya yena le sénateur Paul Tudilwa baza ba producteur ba yebi vérité frère vérité ba kosa ngote atokosi lelo kosi lobby et bon lobby okula neti makambo fo to kota ya mozindo ya mwana wana nazana na lingio te loso na biso na lingio te. Merci beaucoup to que malé mais bon comprendre que président Liga lobby alinginga te président Liga lobby alinginga te mais azana plateau nanga. Merci beaucoup à toi beau-frère yanga beau-frère ya patron Moshi na kati ya state kuna pourquoi pas Rolls Ndimbo banana bango Rosina Laurent donc vous avez na David Wembe et ko sala bien donc tozo ke malé mais to sola na président ligue Lydia Barcelone zalaka pembe na David ko sala bien Magibo ke donc yo pena ko to makambango na ebi ke ngana yo pena donc tozo tumba mbora o et Simba. Merci beaucoup à toi Sandra Bit ya maman sociale toujours avec David Wembe WhatsApp et Rosimba président ligue. Vous allez un peu moins en courage, n'ayez qu'elle aime soit avec petit nayo, avec massa, avec leki nayo. Bosai naye moi manque moins belé, mais na ligne un peu monde entier va au talon na minute. Pour ça ligne na ligne obété la biso, le solo muki. Oh yo yebi, il y a liwa, il y a DJ Bouton. Présent ligue monde entier au talayo, DJ Bouton akufaki ndengeni. Oyebi quelque chose tout ninge pesi nga pasi. Ata Jobu Mbala oya mavali aosepela te napesa nanu me petit na ngai mamicho ndumba minga que ton âme repose en paix. Comprendre makambo oyo ta on atale mission Ricardo Maindo benginga na tuni yo bengi ozotuna nga ba question o bozana nani bino bofani mbala msusu na pichu njembo pichu njembo la kamera na famille bango tu ba sepelite ebemba mama na yo likangu ya pauvre buto bemba mama na yo yo mto fingisi ba famille na yo babota sase bambeli wana ochubaki buton ekolanda yo ava ane oesila ekomi ako finga president na fingi ye
pour aza assassin. Assassine. 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 Makambutu o mwana alobi eza lokuta. Président nalingi don to bana na nalingi yo obeta lisolo po Igor Kayala aibi makambo oyo. Donc nalingi président lik obeta la monde entier lisolo. Bouton akufa kinanu ndengeni. Nazo expliquer likambo naza na siège nanga na base nanga. Mutu to zolanda soki nana nyongono nana problème na yo. Lukanga place moko na roi dizo touché Amélia Tembo to zaka na biso wa moko boye me costaud azana leki na ye dadi nani petit na biso Pati Dembo yene mtasimba jira to vandi place pour vendre yango mutu tu ya nyongo mutu tu ya problème ko lukanga place usute luka Amélia po kanga facile na ina lobelo ko mo boye liwa ya buto aza pire petit nanga niveau jeté ba DJ tout ba pire petit nanga ba ashika ba kenda ba petit nanga po nga naza mutu oyo nazala na milliers ya ndule ya makamutu na kunda bato ebele me na mona buzobote o mwana nga pakolanga to zui matinga na fana ki na retunda na mona ba benga mama président liki ya mo buto akufi ndengeni buto akufa te na limite oh ça va na benga père double. Père double. Chauffeur le plus célèbre. Père double. Vous comprenez? Dans la poche mbongo ya tena bien. Père double yaka dikano maboko banque français a rejoint solution a kofuta. Oh te to benga français. Est-ce que buto akufi? Benga na benga mutu sute dikano maboko banque na benge bala moko. Ba websika rapidité ka parlo du centre ko coûter déjà kuna. Oui, parlons de ça. Bon, nani abenga les guerriers. Ah, yom to benga Santos FCC. Donc wana na bodik matadi. Bodik matadi bango su baye ba futen. Donc car moko pona kende ko confirmer, ba to futango 4 personnes. Ba mona bengi masana pitu nje moko tato kende. Ote benga pe nzambe na biso ya Luanda. Oui bien. Star Luanda Egyptian biavanga. Donc yende mutu aba ki ngape na kotika la te ponga la Star Luanda fona confirmer kambo. Si. Et bien mais ça va pas côté ndoto za na na hôpital mo za côté ni ba on côté ba kama mama hôpital général so général comme bona talabo ba tunyo su bazo zonga ote okota te na benga mutu akengela bineni na mona mutu boy ote loko te na bima ngako to ko fina na sadanti na fini dimi na kele bona talaba boka ipina na sebo ba malila muke na biro simba te na benga dikano ba ko banki na benga dadi panzu plus que papa confort na benga dadi oya biso boye bien papa confort boye bien dadi panzu papa confort plus que confort na bengi ebsinga alik nous a présent ça là tout dépasse au salanga na ozongisa to yana mela dembo to ozongisa makamno surtout na tindi mwasi na ngapa mela mwili bonga mwendu bima wana zwakar nzoka bango de ba na kar na bango moko ba oya so corrompre bango ba ye na kar ya diniki bazui to changer morgue bu to komi na morgue ya Maria Pia mikanda na kombo na makambu tu ba jite tu ba biyo ya na biso iyo mutoko kunda bouton zala liboso wana mwana na si bakanga kiye ba menye na projet wa bakangi da Lorient bakangi na yebi te na bi bakangi comme Lorient ebite bakanga ça tina projet to ba kuma ko ba tina projet to wuti kuna to selma kamno suka Maria Pia lobi na wana autopsie na ko yoka lisolo ke il faut bozana mbongo mobo na tana bité babeti Lorient azana $1000 mo asimsaki mama lupango natanga komo bona sepisa yo assassin Lorient azana $10,000 azana $1000 mo bo po bo bana na makambo boso yelo roi mtabo mi mutu bozo mbongo wana ngabisaba azana on a projet to ke tina projet ngai na nani nani comment nani nazoki pe Lydia abengi Lydia Lorient ayi bozaki mibale bozaki des personnes il y a des prisonniers amonaki mibale mais on azaki na bango ya monaki bango te adida ke ta zone ke ta zaki na ya amonaki ete po ngam na senga kombi kuna na bisi bango na bi non ngai pe na ya mutu ya mwasi ya mutu ya kaso oyo assassina oyo abomi bobi miselanga
ye to swana ye ayebisa ngai ndenge na bomeli oyo osimba te na longo sudini comprendre apesi baye na ye nazwi telefone na banda kofilme alobaka na tuna bakestion banda kofilme peut-être penza andoki bino osala be mission assassinat bosala be mission azotamba na mboka ata kola tourbillon mo tourbillon ndenge azotambola mo tourbillon ndenge balukaka ndenge ya tourbillon ezobaluka abanga na avienne na yebeli wapi o wana avienne nga na yebeli wapi nga na yebi kaka no gender ya pire petit nanga esili toke na ye eto babimisi avandi wana nazwi telefone na bandi kofilme na tuni kaka mokie naza nango na telefone otunakeni na tuni ye mais Loriane nabengaki kutu assassina te mpona leba ye iyo siko osali bo mpona niveliki président nga na bomi ye te bakisi nde mte bomi ye buzoba na nga nasalaka mponga mpe nandimaki contrat bakisi wana nazalaki na kisasa bakisi abengi nga tozwaki bamaki na mulangi ya kisi moko oyo totoki na porte bamaki nga mnakendaki kobwaka ya bouton moto abebisa kutu makambo wana mpona nini mpo ndenge balongolaki bango na metro ba ye mbo siko moto alinga ozwa makambo succès koma mais moto abomaki kisi wana ngangana moto fo ezala moto abomaki yango ezali DJ Tingandi nakotanga te mpo ye aboyaki kosigné po ye aboyaki kosigné wana pete nazoloba na nga DJ Stuga moto abomi makambo oyo mbele ere oyo makambo ezosimba tozopela atala atala boye amoni nga na telefone akangi bato tona koloba susu te aza na telefone azofilme nga nalongoli telefone bambila bali baganga te masi naminaki terrain basali nini te nalongoli kasi telefone yebisa nga ntango alobi na nga bamaki na mulangi apres nayebisi natuni ye yebisa ngai mulangi yango botiaki yango na porte ya chambre to ya salon po bana nga ba salon chambre mulanga oyo te buto aza komela bawiski ebele na bakwiti wana aniataki mulanga yango epasuki natunaki ye ntango epasukaki bomonaki miracle nini pase compréhension ekotaki yango na natubelaki ye mbeli opa oyo ekopitaka mulanga wana epasuki ndango ntango bandi kobetanga nazwi natubi mbeli nazebaki kutu teke eza mbeli nga nayebaki kake nazocuba mwana popi ya loba na nga nazocuba nazwi mbeli wana kanda eleki nga na kanisi nazocuba mwana popi loba nga aza camarade na ye te nayebi ye te naye kotuna ye yo mpe journaliste yokanga oyo naoloba nazalaki te epuis makambo akisa azoba eza lokuta mpona aluka nde na kose défendre l'état alibere ye yango akosa tokenda kobwaka maki tosala boye miso boyoki na suka yango ayebi ke makambo oyo alobaki wana ngai nakoleka na miso na koboya yango akotaki nga oyo na kamwe velik eske ngai akosala buton na kisi nga bona na sambo na banda kala kendaka na bakisi ya basuccès siko bakisi naso na nasala kisi nakeluka butoto ka mwana wana asali autiliser bambila asambi na niveau moko lokola pa bima légitime défense nini légitime défense yango mwana nasali azali banda mais akanisa te ke buto akotika ye buto kolanda ye partout buto kolandaka ye partout ndenge azotia bakabelo azobenda boye ezalaki cope na bino mbale oyokanaki bovandaki mpo olongola ye likambo lokola ezosopwani soki atiaki kombo na nga te nalingaki kaka naleka na émission naloba ezoswa ngai kosambisa nga toza juste tozosala émission mpo atangaki kombo na yo bato tu baza na posa président leka confirme kisi oyo ya DJ Bouton soki yo monaki yango ou pas landa ngai boye alobi ba DJ nyonso tu basalaka bakisi baza babutu ba DJ nyonso tu boyoki ndenge asambusi bino soki boko répondre mwana wana te mwana wana fo alanda bouton mwana wana fo alanda bouton ba DJ est-ce que yeseke ye mutu amemaki ba DJ tu na bandaka nganga okopa mobali na ayebisaki aza vivant to akufa siko yo kosamba na mutu akufa
soko azali mayele alinga kosenga kaka mokili pardon bolimbisanga eza satan makambo esalami boye azalaki teke aleka na orgueil ayo badije bamario badije basi babokolaka bango na tuni na yo tunanga bakestion ntango akeboka bamaki na ilia alobaki bakena boka nanga ngai nakendeki koyiba mayele na filme ozo pale mukio na filmaki na ebisaki DJ Stuka oyebike petit na filme moi mukia DJ Stuka esinga ya vie wa bien so boma yango na tokundi mutu te buso ba koza nande ba ifasanga na telefone ya bati omoni comment nani Loriane assassina olekine misobi na chubiye mbeli ya liboso na chube ya mibale ngai nazali pire vie ya ba DJ tout ono ya ba DJ tout nazo samba nazo yebso logo moke place naku oyo vanda kana DJ na yebi yango kaka tangu DJ akufi buto akufi et puis yo namona ko kaka oyaka na ba mibali ebele na baronga na zui tukumata na yorobo ex metro série buto azaki wana makamutu olobi o se défendre kaka pomboka ekote la yo o vivre bien et bembe ba parents na yo ba bota assassin ba parents na yo na bino no surtout bokufa bakunda bazali bozo finge poani ya finga kyote azas nga ya finga kinga ite na zati na finga nga finga ta kum abe nga pire viena nga pire viena ya mama ni ya mama ni yobi ngane na kozo na mise na zala ngo ana kotanga bato na zala ngo ozo kopana na kotanga bina bato tu ngo na zala bango awake ba jisombi avanga ba noko judoka luyal ba mela dembo ba parti dembo bango tu bazo sepela te na makamu ozo lika kenga présent liki na kende ko luka mulanga kiseke buto zala nganga na ke ko luka mulanga ngo tala na koseli buto makamu kisi bokena ilia to kwaki bambaki mutu ayebo yebisa kosala mission na tune bakesi o wana na saki kuna na nganga na yibe mayele na kene ko yibe makolo o to bokaki ba maki nganga pesa ki biso mulangi ya kisi o asolaki nanga mulangi ya kisi na ba maki photo melaka wa whisky alo baki buto mtu amela whisky mais nzoka la photo melaka bouteille ya whisky biso mbale chaque fois ya solo ye o yebisa kinga asalere akoti kombolanga ngai mutu nakendeki mutu oyo azalaki na dossier na mpe aza na dossier na ye soki asaka na ngai na okosake nazalaki absent nakendeki mpa bafamille na Kisasa mpo nakuta Kisasa ntango ye aza na kasho babengaka mbamo mpa bapara babuton sikoyo soki asaka nakozonga na tribunal nalamusa dossier na ye asamba nanga frère mwana ya bongo azwi penza baninga o bakufa kitu akufa na kitu akufa na kisi tondimi toboyi mais o pena tomoni assassin chu ye mo le mission assassin chu de ipe fingi ba collègue na ye bato akisi ba Mario ba Buchu o ko comprendre mo de sengote na kati mission o ganaki nini ngana ko kenda sala ngana kenda ko tuneka ba question ona ye ba ye nazo sambisa ye na système matimbeli téléphone abeteli ngai lisolo ya mulangi ya kisi ndaba maki na répéter ne ba ki na ndako tellement ba omela ba whisky trop ba nyata mulangi ya o ba pesa bona nganga ba nyata ngo ba ngomi bale na yebite nyoso tona c'est du mensonge eza montage bino tu bozola na monana ba pesa ke plat ya kosamba asambi alongi abimi mais la guerre sera longue et populaire ngai nakunda batu bele na mboka oyo batu tu bayebi et puis congolais ya bien chana mutu na yo boya ko kende fête so ba invité mais matanga ko boya te o so comprendre okoki ko boya no fête mais matanga po eza ekoya kana kata libota nyoso fête po ko zala ko simbola ko sal noté mais bembe matanga soke yi il faut que ndi yango nga na respectaka likambo wana ndenge
Zamba zwa molimo wa bouton. Yepe Zamba zwa molimo na. Merci beaucoup. David mais toujours continuer pour comprendre présent ligue azoloba trop mais azoloba te que ezali au moins pendenga fandinga gwe azoloba yezo bimana sa mutema na ye. Pourtant David mais na yamba ki Lorian abandaki ko loba. Do yozo défendre no assassin. Abandaki ko bimana mutema na ye donc na tenter na défendre Lorian assassin. Et naza pe na soki bobimaki na yo kakaki pembe wana na kabele wana. C'est problème ité donc journaliste assassin. Président qui vient azoloba boy. Azoloba kaka makambu. Eza selon ye. Donc Lorian eza selon ngaite. Eza mutu to ayebike mutu asala makamutu ya bouton c'est moi. Na pas sur attend na moni assassin ngo. Na bandi ko loba na epona nino sali bomi bouton. Ya lobi ngai na bomi bouton te. Na saki buzo bana ndimaki kisi wana zaki na kisasa. Tokende ke pa ya nganga. Bazwi kisi. Babwaka ba maki na mai, bacha mulangi na porte, mutazo bisanga ye assassina. Asolo balanga. Tango atimbeli nga nazo ko filmer, akati abengi la police azo filmer. Na longoli tellement ba police waki côté na nga, ba longoli téléphone, bazwi téléphone, na bani ko tulis ko ba question ça ko enregistrer. Et ce sont là journaliste. Très makasi. Nda ye ko yebisanga. Bapesaka bango condition faut babelaka mulangi ya whisky avant 1h beta fo sila na bakwiti wana nde buto anyata mulangi epanzana oyo ya lobaka yango na webiso lelo yemta bisaka nga oyo ngana kene ko yebisa ye o buto atika mulangi est-ce que yo pena journaliste est-ce que buto atika ta moi mulangi mo boete to kena osala kisi na buto na ye quand kena boka makina ila to na ye mo na teba yeba yo za journaliste ya tanga gida kombo na yo eza tema eza histoire o eza bien balé donc il faut que lo bango selon ye so ba to sali kisi na ye c'est que to kena ko boka ba maki wana na ye muto ba ka bimaki na pembe na ye nganga ngoto yi na ye nganga ona ponga mona nde na za so na moto na ngana za na za kombo na ngana za na moto kombo na ngana président liki na se moto président liki to mata se moto parce que na kei ko sala kisi na assassinat Lorian na bouton pona ni ki DJ ngana ko ma DJ ko na bouton to na ko ma DJ ona le ka ba DJ po na zana patron président liki to mata na Europe na sala ka na aéroport na tondi sa poto tinna ba na poto na niveau jeté na sala ba so na bandi a ba succès faut baninga ba ba ke no kota bandaka nganga po ba bomba kasenga soye sanga makambo ya mwana wana Lorian assassin so Lorian assassin est-ce na histoire na nga vie Robert nga solo wana et puis aussi peut-être on monika ke tanga lobika kombo na nga mbala moko po émission no bongo simba kata na kati. Merci beaucoup pour comprendre le président ligue. Moi ça na président ligue ngane pena to kenda kabwe. Merci beaucoup à toi Carl Bikembo Makambi na kata Luanda pena donc balobi zalaka na David Wembe ko sala bien donc merci beaucoup na batutu oyo bozo ko accompagner émission ya David Wembe tozo ke malé nga na président ligue ngane to kenda kabwe nazo samba te na ke mission na yo na ndima ke pona bikando maboko back business class et ce qui était en ndima ngote et puis Paulo du centre le guerrier président ligue loba répondre je réponds nazo répondre bo na kundaka bouton pona bolingo to saka na ngoda yi yana le soko komi na baro kutie bo mabon andi ko ganga akoti président ligue akoti on signale la présence de président ligue donc azako pesa nga bonheur mo bo ezako mériter ngana zala na yeti mukolo ya liwana ye ya kokunda ye ko ina nga makambo ya assassin wana to tuna nga ba assassin so se défendre pour bima aba na uta mwana Luanda azala les ya mwana asala kinde buzo ba cheko mona yo yebi ke na ngola ba oh président ligue faut tête président ligue vraie tête donc oye na ye oti toti okomba omoni ngana obetolo solo moko boye na oso ngani kamwa solo na vana ju mususu muta memanga na vana ju te na auto vana muta auto memangai et pas Antonio number 1 ezaki dadi ketation na bina te présent toke no kotala émission pena li pas ya number 1
Oui, number 1. Number 1. Le grand bijoutier. Le grand bijoutier. Tu n'es pas number 1, wana. Café na wana na retunda. Vous comprenez? Patricia Boke pas ça qui joue. Guy Boke. Magui Boke, pardon. Na pas que Patricia po azana elongolo la leki na. Na kei to vandi tozo talango. Bala moko na mona boye. Lita Barcelone na leki wana. Na Lita Barcelone. Oyebi Nancy Barcelone. Aisha na yebi bi boya bino tuto sanga na total émission o babinga basambusinga. Ngandeti na za aw. Ko sambuza kop na. Kozala beza kop nanga rankine za kop nanga no rankine za kop nanga hypocrisie na yebi yango te otite tokite et puis surtout tout ronde na web soboy en plus on va conseil moko oyebi Xavier Lopez Dizamboka oyebi Xavier Lopez Dizamboka benga ngai ozotala ngo epai ya number 1 nana dadiki azo Dizamboka benganga bi président liki pona nino sala makamba boy mona ke kotso na buzoba bi ngana mesana kokunda il faut pe na kota na pe na buzoba netio omoni yo sali musala makasi na mbongo yebi oza journaliste mo na yeba ko cameraman après oza journaliste muto azolia mbongo nani muto na mukusa ko menani ceux qui foutent live, ceux qui foutent live, ceux qui attaquent à live, ceux qui n'ont pas comment bolobana au place aux akiana. Au moins na vie qu'on a été mutale la kayo. Pour autant la bon aspect na beauté yo leki. Ko sala musala bo yo leki même tout ça so lia. Mais ngana solo mo boye. Ngana ko wanga na kayo te tiliwa. Oza journaliste moko oza perete. Mais makambo ya mwana na ngai leki na ngai misa na nga merle bouton. Nazo beto li solo boye. Makambo tout fiana alobi akosi. Nenga lobi ko ba DJ tout basimba kisi akosi kisi mutasimba ngo ye moko sege yo pe ozana pe journaliste ye bana note sege ye bana ezala ngo kisi yo zo ndima kisi moni ba na limi kisi te nazolo ba par rapport ya histoire li solo to yo kaka makam nazolo ba kenzo ayebi ngo Igor ayebi ngo to fana na Luanda to yoki ke 3 DJ il faut bakufa 3 DJ bayo kufa présent league selon yo ezalaki makambo ya kisi Igor mta confirma ki yo kayala mta confirma ki yo ke po yo bi Igor kayala yebia omoni kolata ka mutu te mwana na alinga latanga na suka yo pe osepeli obungisi émission kati po yo ki batie komba le tenant du titre présent league akina ko luka mulangi frère liwa ya bouton biso to yaki ka ba frère na ye nga ya na ye na ki na kunda ye ta ke petit na nga o tout na considérer o sala ta analyste ngai na moni ne na sala franc envers batu tala yo o ba tala nga ba ye présent liki nga ne na vivaka na biso tukamba solo eloko tu ya mabe na ndimera na nga ngote po ngai moko na zalana objet de critique ngai na na objet de critique je me suis avec le pesa ebisanga présent liki est-ce que mi yebaka oyo zali mais c'est oyebisi nga na sagesse l'intelligence te la ça avait le pèse 10 amboka toujours réponse toujours confirmation moni 10 amboka dans ça la soirée moko on comprend mikolo nga na osaka ba soirée moko ya danger so na petit na betu mayela ba oyiba mais dans ça la soirée moko ya Xavier Lopez ayebisa na saka émission mona Xavier Lopez bazo tunanga o yebisa ba patron mboka o ba o ba koya na bisi batuninga Xavier bataka ba ka Xavier Lopez moto bakene ba benga a critiquer o koya o c'était bino boyebi te poneti ba Xavier Lopez o ba mituna bango ezala ko ya bomengo ya libela na libela otuni moto yo tuna ki mutaboma yo yebi yango na pena yebi oyo ko tuna mutu oyo mutu abomaki mutu ache kombo na ye o akeneki mulangi kotuna ayaki kotuna nga mulangi petit wana azana bureau complet o bazo coacher ye lobabo po rene na mboka lobabo po rene na mboka biso ato perdre buto poto yebi ete tout hôtel mizwala ba venga na bataki to nganji ukanda colère
neti mwana na bongai naza mobali nazaka pa bakokotisa abimisi neti vecteur nani yo neti boyo neti mutu akisi yo mpo yo oyeba note osape eloko moko akidangelo mika journaliste okomi mpe David Wembe soki Muwembe obimi nekisi ozosalanga mpasi soki azalaki mwana mayele azalaki na intelligence na sagesse mboka eyebike na koma mutu omoni yo mutu mosusu mutu osambwisi mpe ye okaki akokaka ondima aleka na émission te ntango aleki na émission na aye kose défendre mokili bolimbisa ngai toza bato masumu ndenge abimaki na prison wana alingaka aleka liboso na biso baya ya communauté congolais tozala na buto na miso na yo asengi bolimbisi nyonso na koloba na ya solo na ya lokuta nzamba ayebi me bolimbisanga akei na bafamille efale suka kaka na babolimbisi kaka fale pa akoma bolimbisi oyo alobi mbala moke bajije bala na kisi bali kofinga baleki nanga tu zelati bajije batakisi bajije bamario bajije babutu wana do yo sengi pardon après critiquer bato ye akendaka bandaka banganga na bajije nyonso sekaki mwose bajije nyonso na oyo solo moko boye naboyaki émission na yo mais patron na nga asika likando maboko bank business class nde moto okoki kosenga epa na ye comprendre na confirme te buto mwasi na ye asambi mpona maloba alobaki na yo te na maloba oyo akendaki koyebisa yo oconfirme ke bouton asimbakisi na mwana na mwasi na ye yo sikoyo ozo kotinda nga na confirme likambo oyo nayebi te nakopesa conseil oza pecha moke oza journaliste ozikomi mpe mobula basi mpe bakoboma lobi ngai vieno bakobenga mpo eza liki wana ozalaki peti na yo po yo ozalaka na logique toyeba kofunga l'église ndenge lelo koma boye toyebaka na biso te ndenge obeba bokona basebele David Awembe est-ce yayebi vie ya bajije azalaka na bandaka bajije nyonso tuba bango bajije bana bakisi mobali ne DJ azalaka mobali na ye te mobali na ye DJ nani buto atiki mwasi na ye nde asalaki kisi mpo DJ asundola mwasi na ye mama bana na ye mpo akoma na ye na ndako na ye alinga buto na kisi bongo sikoyo buto asundoli mwasi na ye na bana ake kokota na ndako mpo ndako ezalaka ya buto te ezalaka ya ye Loriane ozomopana ndako eza ya Loriane eza ya buto te buto na koma ikuna sundoli mama bana na ye ye nde moto akendaka koluka bakisi na bakisasa partout mpo ayiba buto makambo ya bien eza kaka ke mwana mwasi wana aleki na émission epa na yo mpo ase défendre akoma libre abanda kotambola tout oyo alobi c'est du mensonge mutu oyo bakendaki na ndaka nanga aza te ngai nakenda kosenge mulanga kisi eza te buto akufi na kisi toyebi yango te tomonaki buto acubi ye mbeli abomi ye le reste ya kisi tomonaka kisi te donc aza assassin ya bouton aboma bouton bino tu bozomona mwana wana partout ata na kunda bobambe ata libango kimi beta ata libango kimi donc ikoyebisanga makambo te ya assassinat mpo atiaki koma présent liki yo kataki mbangombango émission esili mpo ya kotuna nga nayebi buto na kisi te nayebi mpe jije mo na kisi te bajiji oyo balobaka na bango ke baza na bakisi wana banini wana neti nga mpe nakozala na kisi na nga etali nga moko kisi eza te ko nazotambola yango yango oyo soki olingi ozala na kisi eyebana oke na Lomé ose filme na wenze oyo bateka bakisi ngai naye kosomba kisi nakoma moto akisi mpo na Lomé ata VH ya movoto akobeto soki ozwi VH ya movoto ebie oyo papa mazakaka mavota vie aza alwando ebi mwana wana petite sœur oboma bouton atosali 100 émissions ocritiquer bajiji ocritiquer bato mpo ose défendre na pembe oza nango oza no kitoko te otyeka baproduit ebele okoma clair oleka na émission tyaka belo obanda bolimbisanga après émission bolimbisanga bokoti na kati o bato batakisi bato te ngai namona buto na kisi te nayebi mpe buto na kisi te
et puis na kondima te ke butu akufa na kisi butu akufa na mbeli bachubi 2 fois pa yango na monango na hôpital na salle de mort partout mutu aboma ye komone Lauriane autokota prison abimi ça fait 6 mois aleki na émission azosala émission po akoma libre soki agagné l'état mais biso baya butu akoganye biso te atangi kombo na ngai ya molangi nakendaki kosenga ye seke tokendaki nganga moko aleka so na émission approuvé yango soki kisi oyo botiaki na ndako epasuki ya molangi nakoya kosengo te mpo na bike butu akufi nakozonga epai ya nganga wana oyo tozwaki kisi wana nde nakoyebaki no oyo ya molangi ekufi epuis molangi nakosenga epai na ye te nakosengaka mpa nganga na biso kao molangi wana epasuki yanga wana ndako na ngai te pesa ngai molangi na nga mwana na azo se défendre à trick surtout yokudwaka no pete nakoyoka bazwi mutu na se na pete nyonso nayebisi bino kaka boye no azokosa na vidi ewembe eske ozondima makambo mwana na bi ya solo mais mutu azotuna bakestion yo nga nazoyoka na nga kaka nazoyoka na nga bato nde mutu bakojuge yo public monde entier place bozali buto akufa na kisi te buto azali nakozwa kisi te buto akufa na bitumba na kati ya ndako ye na mwasi azwa mbeli achuba ye aboma ye kombo ya mwana mwasi yango Lauriane mutu aboma ye auti kobima na prison kala mingi te asali émission na David Ewembe pour à se défendre akoma libre a critiquer ba DJ bato akisi bato ya ba Mario banini tout eza lokuta Lauriane ko distraire congolais assassinat. Merci beaucoup loka tokomi na biso na suka pour le solo yanga na président ligue lelo ezalika poto beta ezaki droit de réponse par rapport ya makambo oyo Lauriane alobaki pour na président ligue mais président ligue a démenti rango nyonso alobi du début jusqu'à la fin o nyonso Lauriane alobi eza lokuta ya kende ko sengani Lauriane eloko wana te donc Lauriane ndi mutu abetaki le solo donc je vous laisse botala des émissions na bino mibale donc batutu botala émission na mibale pour comprendre nini o Lauriane alobaki et nini oyo président liki alobi nani akosi nani alobi vérité David Ewembe nazana nga donc naza pena pasteur au milieu du village naza pasteur au milieu du village nana posa na kota na ngambo te nana posa na kota na ngambo te po naza pasteur maramo nazolo ba magibo kayebi yango président liki tomo ke na biso vers la fin ya émission na biso nalingi opesa tenga zomela oyanga nalingi opesa Lauriane conseil ebembe ya conseil Lauriane, que ton âme repose à conflit. Pour Aokufa Kalate, Olanda Pebouton. Lauriane, âme nae, et peu mal en conflit. Conflit. Pour Alelisa Bisso, le Kolaba Kanja. Aïe, Bouton Zonga Zonga O, Doye. Lauriane, nga est présent au Benga Pive Nao, na mamani, na tata Mwasini, na kokoni. Ebembe ya libota no mobimba ba libota no babota sase bakufa balanda DJ Bouton ebembe na yo okufa epi na oyo soka eloko moko nga président liki kobimano ya prison okosi o bimi na kisite na ebi pe kisite bimi na lokuta po suivi ezalaki te soki suivi ezalaki olinga kobima te okosi l'État mais au cause sa population oyo bazarana bouton te ozo comprendre oyo bouton azaki ke outi na ba problème na yo ici le bité na kende ko sepela na bar moko ozo comprendre oyo ka animation ya bouton ozo comprendre
yo mutu olongola biso okotisa ozokisa biso mutema pona bouton soki journaliste David Wemba kokotela yo mais Pamela Mbouili bonga mwindo akotela yo ngapena zokotela te na salega musala na kotela gete Xavier Lopez Dizamboka kokotela te Paulo Tudilo akotela te Serge Tata Kibokolo akotela te Ketazone akotela te Dadi Ketazone vous comprenez bato on azo tangelo voni Nancy akotela te Nancy Barcelone akotela te surtout Lydia Barcelone hein mukonza bassin ndenge azokanelo akotela bato ba komokanela yene ngazala azokanisa ke na lobby émission na banda kotambula okotambula na yo ngai mutu te nazala problème na yo te nazala pasi kaka ya mutema mais bato balelaka na kombo na yo ndeko moi soko zaka mwana malamu ongo ke vana tana Burkina Faso to na Rwenzori to na Madagascar osala image ya sika be miso zo sala po sala ke bato bandima yo na ngula ekosimba te na lakeli yo mabete naza famille na yo te mais makila egangaka soko za na posa ko okangsanga aux adversaires aux très trop faible assassina bandida grega na pesi mbote ipa bangai pichunje mbo Poutine na ngana fina petit na ngana ko finité de Pedro biso tout to sepela gité na yene mission na autorisation ya dikando maboko banque business class noto vava a telemela kinga singa président lik ngana noto vava mais yong mais répondre likambo o elingo sujaro na mboka ngana répondre te pour la meilleur ngabisa kinga qui répondre na répondre pour la réalité na la musabino tout que tala mona oyo abomeli biso mutu alinga lekela susu mayele azo ba journaliste abana ko lekana mission a critiquer ba DJ ba Mario batakisi nga présali na hotel mino tisuka sala so émission musuto ko localiser soki ozo bimana David Awembe à partir de lui ba masuste akoboya ma mozolo bozoeba est-ce que nazolo bango na kuku to na poisa na bisoki azolinga yo po yum da comment linga mibali yi azolinga yo po sere ba mission à se défendre au défendre ça sera no défendre te ya sala nega ngana sala ga musana nga e ya lobi o esenga ga loba président liki pas question tout nga falo tout na yo parce que na bi président liki yekuta sambo na ye bakisi boye mais ko vana na président liki za ko vana Michael Jackson falo sala ngo avant lo bango avant na suka ngongo te na pesika mbote na pesi mbote na Patricia Matondo o ayebi Patricia Matondo motema Dadi Ketazone na pesi mbote na Meyong omoni batusu bakomo welsana Dizamboka omoni chauffeur moko bozali na car babotola yo bakomo benga yo Xavier Lopez non biso tout debi mukolo Xavier Lopez la moko Meyong noton vava na aussi lova noton vava et puis na pesi mbote et pas batu tout oyo basuninga na ngonga oyo ezala ngonga oyo biso aéroport ekufa omoni to aspect omoninga zo aspect moninga c'est parce que nga na fana na bata danger tozo biso ndoka moko boye kota na YouTube otala eloko zobeta mikolo acoustique ya nani Didier Romario amataka na ntobwa soko yoki acoustique wana ayembi acoustique amataka na ntobwa bino tout boko se retrouver na mboka oyo mutu tout sora moni Loriane bamba libanga ata eboma ete kende bisika bikauka ntoki longwa kende sika bangolo po courage abongo na mona te mutu bomi mutu
osali makambo bimi ozotama mpe na moko za pas l'aise okomi ko condamner bato mo finga susu bato badije bakisi bato boye kende Burkina Faso to Rwenzori to Rwanda oke na koluka okotaka ba rebelle bakotaka na Congo mais soko za Angola Uzapina wele, wele, mwana beto wele, kwani muzaire. Na pesi Lydia. Mkonjaba, musumuna Lydia. Tala baso ke Lydia, anzote. Barcelone. Ananzote. Pamela Mbouili Bongwa Mwindu. La seule est le seul et la seule qui me reste. Na pesi David Owe Membote, merci na mission na yo. Malgré ma question, nous avons ma casse, il y a tout ça qui débat ma casse. Na pesi journaliste no ya baba. Azana beauté ne bomana manandef. Shika Bosango. Na yebi kutu komono Shirika Bosango. Shika Bosango. Shirika Bosango. Shika Bosango ana petit na ngaya cameraman. Shika Bosango. Azana problème mu mimo pesi bize bien zate mande faisait belé. Bambote na pesi bambote tout. Na ba yo tout oyoka na kate foka bambote zalaka na ba o tout oyoka na foka to zalaka na rankina ngo cop na te rankina cop na te rankina cop ba congolais o comprendre ma bi vida pe na pe sembote ndenge a compliquer mutu ya Lydia Barcelone ba compliquer mutu ba botola Jona mais Jona ya kontaka Lydia check. Merci beaucoup, c'était président Ligue qui peut comprendre oui, président Ligue à lobby o esengaki aloba. Donc ba propos au président Ligue a tenu ezarara yaye ezapona ngate. Donc David we menga na sa musa na ngaraka. Émission le lobo sensi penanga oui, patrocinador nango, patrocinador officiel ya émission ya lelo. Ezabongo Paulo dos Santos les guerriers. Donc, il y a le David mais Kota Makambango, Luka Président Ligue. Francis de Kanoma Boko Banka le non, David. Makambo des autres qui n'est pas fona Kotango. Boy nevene Zalara. Bo Zalara na David mais ko sala bien. David mais nazo luka bezite. Mais nazo sala sala ndenge sengina sala. Bato bazolo baka bakanelinga. Bato bazolo baka oh David aza muta mabe oh David asa soki ndenga ni. Non. Tomi bangisa na tena mboka oyo. Tomi bangisa na tena ta normal mpenda. Pour ngana yaka koluka bino te. Merci beaucoup toi Shika Bosango derrière la caméra donc Zalara Kaka Boina David Wembe et ko sala bien merci na babonné na biso tout. Moi ba j'aime bozo tsarane bozo commenter ba émission et tsaka bien. Merci beaucoup à toi Sandra Bitia, maman sociale avec David Wembe penda. J'ai confiance. Bernice Odia, voilà manager à David Wembe. Donc, Kotaka, Salaraka, Marambon, Zalaka. Lilignota na kata Europe, wana, Lilignota Valobi, Bengara, Bango, s'abonner pour David Wembe, Azana Makamoroloba. Restez branché avec David Wembe, restez branché avec Idéologie TV, Rosala des cités.